Mbote na bino nyonso ba amoureux ya bonne nouvelle du royaume oyo etombola kaka kombo moko ya sponsor officiel na biso Jésus-Christ de Nazareth tika ete ngolu na nzambe na biso Yesu Masia ezala likolo ya mabota na bino oyo bozwi vraiment libaku malamu ya kolanda vérité ou réalité dans l'église. Voilà. Par la grâce de Dieu, les lots continuent toujours terre à terre na thème na biso oyo tolobela ki rapidement na site Elengia Congo na Mama Glody Diasuka vérité ou réalité dans l'église. Pourquoi pas na biso moko pe lisusu toye ko continuer na même thème wana affaire ya mbongo na kati ya église. C'est parce que likambo ya mbongo ezali kosala bulu yeke biso pe vérité ou réalité tant que musungi malamu nzambe na biso molio mosanto azali kosala biso ngolu tokolemba te pona ko éclairer bana na nzambe. Pourquoi pas ko exposer ba misala nyonso ya mabe oyoyo ya basali soi-disant ya nzambe me ya lukuta oyoyo ezali kokotisa peuple de Dieu na kati ya aveuglement mingi vraiment spécialement le loto kolobela sur un faux pasteur oyo azali poursuivi na justice na niveau ya Europe na kombo ya Tony Silas oyo azalaka invité spécial na action moko oyo ezalaka organisé pendant 3 jours et bandaka na date ya vendredi le 5 mai 2017 ba évoluaki samedi 17 mai et puis ba clôturaka dimanche 17 mai 2015 wapi na kati ya Londres na église la puissance oyo ekambamaka na pasteur moko me toyebiki à la tête ya vision wana ezali évangéliste Kiziamina Kibila. Voilà thème na biso avant tokota vraiment na dénonciation bien comme il faut parce que tant que ba bêtise eza ko salama biso toko kanga monoko te toko sonner trompette toko interpeller peuple de Dieu pour que ba oyo baza ya Yesu Masia ba yoka mungongo na ye. Vraiment nzambe a pambola le frère Tanguy Bangala pona grand combat au bozanango na niveau ya Belgique kuna personnellement nazalaki édifié ya kota la dernière émission au salaki na Soleil News. Comment expliquer qui vraiment sur sapin de Noël ou dénoncer qui avec la force divine ba pratique nyonso diabolique mon frère, que Dieu te bénisse parce que peuple de Dieu batu ebele surtout ba parents na ba période oyoyo bazali kokota na kati ya distraction. Or bambala mingi beaucoup plus années passées to lobela ki lisusu ba makambo wana que bisoba na nzambe tozali censé ya ko respecter ya ko sala oyo ezali conforme na maloba na nzambe. Ba fête lokola ya Noël ezali na fondement biblique te, non seulement ezali na fondement biblique te, mais c'est l'ennemi qui est derrière toutes ces choses. Boza kokosa batu bana na bino Yesu abotami parents osombi cadeau omemeli mwana otelie na se ya nzete wana pyramide wana ba franc-maçon oyo bobengi sapin aleba na pe ba ye wana yo parents kosi bango ke non Père Noël alekaki atike bino ba cadeau. C'est grave. Vraiment mon frère Tanguy Bangala, que Dieu te bénisse. Nzambe apambola lisusu. Voilà, un autre combattant beaucoup plus na ba milieu francophone, le frère Barwani Anzo à partir ya Canada. Tozalaki lisusu édifié na exhortation ya kitoko oyo osalaki ko préciser na bana na nzambe que Jésus-Christ est Dieu ndenge mingi ya bulu yeke ekotaki na mitu ya bana na nzambe que Jésus n'est pas Dieu parce que ndenge Bible yebisi biso na Jacques que Dieu ne peut pas être tenté. Vraiment lolenge oyo musungi malamu nzambe na biso molio mosanto asungana ki na yo éclairage opesaki na bana na nzambe. Alléluia, que Dieu vous bénisse mon frère Barwani Anzo. Lit eza makasi to persévérer to yebike
tokolonga parce que nzambe oyo tozali ko servir atikaka ba oyo nyos tute bazali komikitisa na se ya makolo na ye. Encore une fois de plus, mbote na bino nyos lisusu oyo bokoti peut-être sikoyo connecté pona kolanda biso. Alors ndenge na ute kolobango na ebandeli tokolobela beaucoup plus lelo na sujet na biso oyo tobandaki affaire ya mbongo na kati ya église. Bien aimé, quand bien même ebela batu baza komona biso lokola batu ya maboma, kasi biso tokolemba te pona kosunga libota ya bana na nzambe. Lelo Londres, Angleterre, bo pambolami parce que mingi oyo yo bo betisamaki mabaku, bo bondelaki nzambe ayanoli losambo na bino yangwana toko koba lisusu kobimisa na mpuasa misala nyoso ya moyini satana. S'il faut citer les noms ya ba pasteur oyo bazali ko infiltrer église ya Yesu Masia, lolenge toko ciblé avec précision na émission à lelo. Le fameux pasteur Tony Silas, déjà mingi boza kolanda ba vidéo ezali kozala circuler sur internet comment ba journaliste mindele banquette basalaki banquette médiatique bayaki ti na kati ya Belgique kuna place asalaka ba bêtise na ye na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth, et par la grâce de Dieu biso na milieu linga la fone toko pesa lisusu toko rendre public ba élément mususu oyo yo bana na nzambe ebele boyebite sur la personne de voilà Silas Tony. Alors loko la vérité ou réalité dans l'église to lobelaka nano ba vérité biblique, et simanango to yaka kolobela ba réalité oyoyo elingi ekotisa ba nzambe na bulu yeke. Tokotanga passage moko na Philippiens chapitre 3 verset Philippiens chapitre 3 na bandi lecture na verset 18. Kuna exhortation apôtre Paul aza koyebisa biso boye. Tobandi même na verset 17. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards, bien-aimés. Passage au moko kaka tokotanga bolanda yango na bokebi. Apôtre Paul azoloba soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oh, c'est fort, hein? Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oh, Paul azakoloba, ba makambo aloba ki abandeli yango lisusu, mais cette fois-ci nakolela. Alobi, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, avec petit d, bandeko bozo kotanga nangai, leur ventre. Oh, nalingala penza bazali lokola na nzambe. Libumuna bango, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, alléluia, aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, alléluia, en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oh bien-aimé, passage au totangi eza fort. Exhortation apôtre Paul azako sala, c'est clair. Alobi, to imiter ye. Toza la peine à regard miso na biso eza la portée verba o bazali kotambola na kiboyenge bene na modèle na ba fondement to bosana teke alobaki yango que même ata soki mutu mususu aye kote ya bino un autre évangile que oyoyo biso tote ya kibino ala kelama mabe, mais lelo yo malheureusement nakati ya église yankolo bana na nzambe ebele bazali kotika ba évangile ya lokuta et séduire bango. Na verset 19 alobi ete
Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Banani bazana nzambe libumuna bango. Eza na verset 18 alobike car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Verset 20, apôtre Paul alobi, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Waouh, quelle espérance! Bien-aimé, réalité oyoyo Paul asalaki comme exhortation, conseil, ko kebisaba na nzambe, ezali toujours d'actualité toza komona yango. Na moment na bango soki ba litaki alors par rapport à la prophétie biblique, Bible zako yebisa biso qu'il y aura croissance de l'iniquité. Donc cela veut dire que ba époque virage o biso tozo vivre na ekeke oyo ezali lisusu mabe makasi koleka oyo ba enena biso ya église primitive ba traversaki. Parce que les lotos okomona même ceux qui dénoncent, même ba oyo bazali ko prétendre ko enseigner sur la prophétie biblique, sur l'Israël, mais malheureusement ezana ba virus oyo baza ko kotisa bayebi comment baza ko tchaba na nzambe na ba piège na bango. Mais nous bénissons le Seigneur parce que personne n'a la puissance contre la vérité. Force obiso tozana yango ezaka kana sima ya défense ya vérité. Voilà pourquoi nakati ya ba boutique nyonso ya ba faux pasteur bana na nzambe ya solo oyo bazako luka nzambe. Yesu Masia aza ko bimisa bango. Alors, moment oto komi na yango mingi bazali ko tambola en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Na lingi kaka na suka wana parce que continuité ya thème na biso to bandaki na elengi ya Congo, lo lenge to dénonçaki, to expliquaki comment moi na nzambe sengeli kopesa résumé ya matière wana to lobelaki les deux grands principes na matière ya kopesa parce que thème o tozo continuer nango affaire ya mbongo na kati église et puis comme réalité to soulevaki avec ba preuve à l'appui livre oyoyo voilà était kamaki stratégiquement et pas il y a prophète Placide Masese. Alors tozali ko continuer pourquoi tozongi lisusu na thème oyoyo ba na nzambe. Évangile Jésus-Christ nde esengeli azala na centre et par-dessus tout effort ya vie chrétienne ce qui tondima Yesu Masia lelo vision na biso regard na biso finalité na biso ezali royaume la vie éternelle. Alors mutu pour que azala na espérance ya vie éternelle esengeli azwa message ya royaume. Mais tant mutu azali kozwa message moko terrestre et comme mape foi na ye na babiloko oyo ezali nango kaka passagère. Malheureusement ba nzambe ebele lelo bozali ko penser que bozali ko luka Yesu Masia mais à cause ya balu oyo yo balamuki bazali ko telema en ennemi de la croix. Na place que message ya repentance, ya sanctification, ya pardon, ya croix ya Jésus-Christ ezala prêcher, mais les loyo tokomi komona présentation ya miracle, présentation ya mutu, yangwana bana nzambe bele bozali ko passer à côté. Ndenge na uti koloba toye kotalisa lisusu lelo na polele kobakisela bino na oyo deja bo yokaki ndenge boza komona ba video wana bandeko oyo basalaki yango banquête médiatique bazali komituna est-ce que Belgique vraiment est comme mboka ya miracle ou comment c'est grave. Mais élément oyo biso tolingi kobakisa ezali oyo yo boza komona na affiche bakomi kuna likolo église la puissance du nom de Jésus-Christ. Bachekuna entre parenthèses Londres organise 3 grandes journées de salut. Sali kutu bachaki kaka pona ko masquer. Mais ici quand penza ba betela ki sete ya buzoba na bango ezali délivrance, guérison et miracle. Oyo bomoni à côté wana autre pasteur Freddy Kabongo
yende azali responsable ya église wana et ndenge boza komona bakomi wana mpandi ba préciser invité spécial pasteur Tony Silas entre parenthèses Belgique. Thème ndenge boza komona Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas passé. Date ndenge na ute kolobango pende bozo mone bandaki vendredi le 5 mai 2017 et soukaki dimanche 7 mai 2017. Alors, soki tozongi lisusu na exhortation na biso na émission na biso lolenge to fungola kaba na nzambe misu lolenge to dénoncer ka to posa ka fondement lelo yo ko lakisa na polele misala ya mabe ya moto oyo azali na succès makase. Voilà mes frères Ifonge, mes frères mon frère Tangi, tala lutte ya makasi o bozana yango tango yo bino boza ko dénoncer que la dîme n'est plus d'actualité, offrande et action de grâce ezalaka nango enveloppe te ba démon incarné, quand bien même le nom et koki le mot plutôt utilisé koki ko choqué bande ko ebele, mais je pense que c'est ça ba faux serviteur ba ouvrier oyo ba ye pona ko mema ba nzambe na perdition le rôle ba Silas Tony ba aventure baza kosala na mboka ya Belgique. Alors affiche oyo ndenge boza komona yango azalaki invité na Londres na badati o bomoni na recommandation ya évangéliste Kiziami na Kibila parce que yende mutazali à la tête ya église la puissance. Aebisi ndeko oyo Fredika Bongwaza responsable kuna ke na action oyo bozo salisa na kosepela pasteur Silas Tony azala parmi ba prédicateur. Lokola ezali association na bango ba malfaiteur, ba pilleur, ba tueur, ba Nicodème, plutôt ba numérode, ba chasseur, ba oyo baza ko piller, ba destructeur, oyo ba ye ko boma église nzambe parce que yepe évangéliste Kiziami na ateyaka na Belgique kuna na nécropole ya ndeko oyo Tony Silas a recommandé yepe na extension na ye oyo bomoni affiche wana bandeko ba louer salle ndenge bomoni na ba référence nyoso epesa miwana. Donc salle ezalaki wana ba makambo nyoso ezalaki organisé na Bruce Grove kuna na Tottenham, donc toujours na kati ya Angleterre. Salle ya munene batu bauti de partout bayaka na le 3 date wana ko vivre délivrance ndenge bakomela ki bango guérison et puis miracle parce que ndeko oyo Tony Silas azali influent. Lokola peuple congolais alingi na ye ko bongo la mutema te, alingi ko tanga makomi na nzambe te, azana posa place spectacle za ko salama ye azwaka ke loko aza ko posséder ata ko mutema na ye a se conformer na ye na maloba na nzambe te, bayaka ebele. Première journée ezalaka mama moko mutu a moderaka makambo nyonso elekani bien, mais choc ya liboso oyoyo bandeko bazwaka na organisation wana ndenge fonctionnement ya Babylone ezali bango na bango basala na ba éloge tango baye ba présenter prophète ye pasteur Tony Silas organisation na ye mwasi na ye accompagner ki alingi te bandeko ba filmer non papa lingaka te bon bandeko ba se maîtriser ba présenter wana ndenge zala kozwi maloba a remercier même bandeko oyoyo ba invita ki ye azui maloba rien que na ba parole introductive na ye bandeko nyonso bazalaki na organisation bazalaki choqué awa na kati ya Londres. Lobi na ye oyo akokaki koloba bazulaki ye chambre na hôtel moko vraiment baponaki chambre moko ya VIP Hilton juste à côté ya City aéroport kuna na Londres. Mais ye aniye babiloko wana nyonso, bref, façon à se comporter qui c'est comme si yende mutazalaki à la tête ya makambo nyonso organisation, mais azalaki invité. Atei pendant quelques minutes a bandi ba démonstration na ye loko la edingwe ndenga salaka ba confrère na ye kacher
abambi batuna mabele apesi ba prophétie lukuta sali o akokai ko sala bandeko boyebi ba réalité ya poto alekisa plus de 2 heures du temps. Bandeko bazalaki obligé par rapport ya contrat ya sal basa lisusu ajout. Selon fonctionnement na bango ndenge pe boyebi yango na ba église bâtiment mingi ezalaka non tango motei moko oye otei osilisi na suka ne action ba kosalela yo enveloppe na yo ndenge bakoma kodiembela na Galate 6:6. Tellement que relekaki lobby aye lisusu na organisation ya makasi ba garde du corps ba maître sécurité ba lingite bandeko ba filmer à surprendre bango juste après côté ya kosala ba comédie na ewana directement azui à na organisation na e ba accompagner qui est ba yepeme na ba protocole bo frande tango zo sala ma bambongo nyoso ba kena yango bandeko wana na Londres choqué deuxième jour tellement que les 2 premiers jours monsieur Kiziami na Kibila azalaki absent. 3e jour évangéliste Kiziami na aye atei asilisi akena ye soka kimelaki nini soki pezalaki coup planifié na bango na ko commenter babiloko nazana ba détail te ya motema na ye mais asundoli bango akena ye Silas malfaiteur escroc poursuivi aujourd'hui à la justice asali service abambi batulorola basaki ya fufu ndenga mesana ko sala et nasuka na yango azwi lisusu mbongo bandeko bazalaki choqué na ndenge moko ya kosakana te soki na pesi babiloko oyo na mwa détail ndambo ezali pona kolakisa na bandeko oyo bolandaki video oyo boza komona ya bandeko o journaliste basalaki enquête médiatique na bango. Bien aimé, pour que les journalistes ba comme à niveau ya rosal enquête médiatique certainement ba fait ya mabe eza ebele. Na mois de mai, Silas Tony a choka bandeko na kati ya Londres na Tottenham na ndenge moko ya kosakana te. Abima yanke na ba garde o atambolaki na bango ba Congo limbongo nyosu ya ba action bandeko wana bazwila ki e chambre ya cher aniye yango publiquement asali ba dégâts ya kosakana te abimi oyo bakinwa balobaka yakuza yanke alekeli bango na esprit akena bambongo nyoso bandeko bazalaki choqué mais mingi pe ya bana nzambo bazalaki na kati organisation na babukaki mabolongo balobi nzambe soki moto oyo ayaki kosakanela biso yo moko kuta na ye et Yesu Masi aza bolingo mois de mai kino leloyo je pense que 7 mois misala na ye ekomi lisusu exposé na niveau moko ya likolo. Alors appel au toza kosala na bino bana na nzambe bozali précisément na kati ya Belgique na église posoki na lobi cimetière bokolobake ba propos nanga eza mabe ya Tony Silas sikoyo moto ya lolenge ya boye poursuivi na justice pona escroquerie ba preuve oyo ngai na memeli bino awa na Londres comment ashokaki ayibaki apiyaki bana na nzambe un tel homme akoki ko demeurer kaka berger na bino atiaka bino maboko. La question que je vous pose moto ya boye na degré ya cupidité tango aza kotia bino maboko boza kokwea na yebite boza kokwea na puissance nini soki bokwea kape bino na ba impudique ba occultiste ya boye c'est parce que vi na bino eza correct te parce que un vrai enfant de Dieu o aza rempli du Saint-Esprit o aza na communion malamu na nzambe faux pasteur baras ya ba Tony Silas tango aye na ba fait étranger na ye puissance satanique na ye ba numéro ba bague magique ba incantation na nyo sala ki po abana ko sabino na spectacle na vie ya moi na nzamba solo azaro se sanctifier ko simbate parce que les ténèbres ne peut pas cohabiter avec la lumière bino nyonso oyo yoboko ya kana maboko ya ba faux pasteur atomboli boy pa na moko na Paris
aza rempli na intimidation kokosa kabatu que cette femme a été délivrée na esprit ya Lucifer. Oh papa, quel degré onction. Lucifer ye moko a possédé mutu. Sikoyo atikaki siège na yewa. C'est grave parce que ba o nyonso bazali kosala makambo wana ezali kaka ba congolais. Yangwana tozali komituna peuple congolais toloba na monoko nini. Toloba na monoko nini. Kotala ba matea nyonso aussi to tea to enseigner sur ba dîme, sur ba offrande. Nini oyo yo biso to koki koloba pour que bobima na mitambo. C'est vrai, un grand nombre boko kendeli felo parce que bozana kati ya ba sentiment, mais to yebiete ba oya nzambe tangu mutu ya boye. Lokola ba Tony Silas aza kosala ba dégâts et selon ba enquête o bandeko oyo ba kendaki ko surprendre kuna na Belgique ba landeli ba recherche ya montre alati 12 000 euros. Selon mes informations, le sous-auto zui ezalaki na 13 000 et outine ko kita na 12 000 euros. Photo ya boyendenge boza komona bien aimé. Nini lisusu ya commentaire oyo biso tokoki kosala? Montre dans la vidéo 12 000 euros. Tandis que ba orphelin bazali, ba maladi bazali, et sikoyo bino pe tozolo bela affaire mbongo na kati ya église. Vidéo oyo tokotika audio te parce que za na français. Mais bandeko mingi bolandaki yango ndenge alingi abanda service oyo yo offrande azako lobango keno batu bache bambongo ba 5 000 oui mais nana posa 5 personnes bacha ba 5 000 euros 5 000 euros. Siko tango za kobondela na église ya mutu bo nzambe na bino aza mama. Nzambe na bino eza Jésus-Christ de Nazareth te. Awa wasiko une exhortation muke passage au totangi boza kotambola yo chrétien selon modèle nini. Mingi boza kotambola selon ba modèle ya ba pasteur na bino o baza égaré yangwana boko finir na enfer. Tangu biso toza koloba ke non mingi ya batu lelo baza les foufous de même mbadi, les oiseaux de même plumage tolingi koloba. Yo, bowele la ba poste, visionnaire, évangéliste Kiziamina Kibila, tala poison, oyo tindeli, bana nanzambe na action. Et tio tinda mutaboyo po kenda kote apana, et vous êtes tous des commerçants. Mutoye na ba garde, ba arraché de force. Oh, nzambe na ngai mbongo. Baninga ba bominzo to pona organisation ya croisade. Nenge boza komona na affiche wana. Oh Yesu Masia. Peuple de Dieu. Sikoyo na yebite na niveau o biso to komi nango. Bino bolinko lobaka bolingi ko dénoncer. Sikoyo totanga Bible boza ko souffrir ba exemple boy to lobato to lobate. To lobate. Parce que tu yebite niveau ya cupidité ya boy. Et okomona comportement na bango ezandenge moko na ba voici l'homme. Ayaka nazo ibadisute soki na neni nkota la groupe industriel na flat moko na njil. Bien armé. Ba police baza kotambola na ye. Walesa ba image ezali wana et les autres na matanga ya Marie Misam baya tala na bagarde du corps ya minene bavimba banzoto. So na yebite bino pena lelo boza ko vivre en sécurité ko leka Jésus-Christ. Donc Yesu ko ba scribe ba pharisien ba tout ba bandai ko lugisa yo na alengi na posa pe ya ba mamba te ya ba pomba te à l'époque. Boza ba criminel, boza ba conflictuel, boza ba escroc, boyebi ke bo escroquer batu ba immeuble, ba mituka, bo pandi ba mabala batu na ba fausse prophétie. Yangwana bokoki ko tambola lisusu à l'aise te et puis bokomi ko iser na force physique pona ko piller bien comme il faut peuple de Dieu. Bien-aimé, bo fongola misu.
affaire ya mbongo lelo na kati église eza kosala ba dégâts. Qui vous a dit que moment auto komi nango yango nde fin de l'année? C'est à la manière des hommes. Oui, tu dois reconnaître en autre comment ba lettre na biso 2019 et ça organisation ya monde, mais ça n'a rien à voir que influence wana et zoapé place nango na kati église. Ba pasteur nyonso réveillons koti sanza menyongo. Moko na église ya CPK Njili ba surnommé ministre ya finance. Partout pasteur wana Daniel Mabundunoka a yate ya kaka sir badimi ya racha ya kundula kaka ba passage nyonso ya ancienne alliance. Cher pasteur, yo ozana dispensation nini? Donc message yo penza yo nzamba peshe zana ngo kaka dime kaka tellement qu'a scandalisé peuple ngo pe baza naïf ba yaka kaka baza ko murmurer baza ko pesa kaka bakoma ko benga ye ministre ya finance. Bino ba pasteur nyonso obo invitara ba jara batwana boza clarté parce que natango o tozali un vrai serviteur de Dieu. Pasteur, berger, nzambe apesi responsabilité au peuple de Dieu. Même ndeko o ko invité, il faut veiller na nourriture oyo ba brebi nzamba disposer liboso na o baza kozwa. Mais tango action mobimba public ndengwala batu ba outil de partout. Baye koyoka ba kolokente ba poison wana et finalité ndenge escroquerie et salamaki wana ya Tony Silas évangéliste Kizamina Kibila osungi église parce que bino lelo bolingi international au bâtir na yolo de partout okeipe kuna na Londres sikoyo ce qui puissance église la puissance wana non waneza la puissance de Jésus-Christ c'est l'impuissance, c'est la puissance du mammon, de l'argent, du monde. Parce que là où l'esprit de Jésus règne, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Ba bêtise koki ko sala manengwana te. Affaire ambongo na kati église. Mwana na nzambe fongola misu. Oyo eza plus important, eza motema na yo tambula na vie ya sanctification. Bible biso offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable devant Dieu. Mais les loyo accent ya ba pasteur komi kaka sur mbongo peuple de Dieu. Combien de fois tolobela ki yango même na mama Glody ke Galate 6:6 wana eza ko pesa pasteur pouvoir te. Yako senga responsabilité wana eza pa ya yo muto baza ko kabula na yo maloba na nzambe. Soki po sepeli librement. Mais les lo ba pasteur ba komi Galate 6:6. Yaka somba livre na $50. Yaka zongisa boye koti sanzambe nyongo tianzambe ne preuve. Mais comment tokobanda ko revenir kaka na ba makambo oyo toloba et ba bisimbi spirituel balingite biso totia makelele to condamner ba œuvre infructueuse ya ténèbres. Boza ko taxer biso na bandenge nyoso boza ko taxe biso pona ko saluer réputation na biso na moment oyo ba aventurier ba kipide ba bandi ya batu o nyoso baza ba confrère na ba sonika futa baza ko servir nzambe moko maman. Oh peuple de Dieu, répands-toi, médite la parole, marche dans la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. Parce que les a confusion, oye na limité, Didier Mayemba, malgré nyoso za kosala komi pasteur, mais bazaka kakotia makelele, mutomboka lombaza ko panze scatologie, israéologie, batangi ba makamu nyoso démonstration, bazako sala batu, ba epate bino na connaissance, mais bazako mema bino lisusu na profondeur à santa, na ba spectacle za ko séduire bino ya ko bimisa ka bino ba magorodo. Ti voilà na babisiko yo kutokoki kutukolobate surtout pas bande ko na biso abasi siko ngana na posa bino ba déformateur o bolingi ba benga bino ba réformateur ba prophète des nations ba grand hôte ozana bino na Congo
Boganga yango clairement cupidité. C'est bien de dénoncer les musiciens chrétiens, c'est bien de dénoncer les occultistes, c'est bien, mais affaire yambongo, bozabino nyonso ensemble, au moniteur d'entente ou esangisi bino. Bo dénoncer les sous, aux autres qu'à livre na $50. Dénoncer les sous. Cabale juive, oui. Bague magique, oui. Si vous vente ya livre, papa. Non. Peu importe, n'engo koki ko masqué yango, mon frère, ce n'est pas comme ça. Si vous peuple de Dieu, oyo toloba, tolobate. Tango to kominango, bako banda koko sabino kino, wapi. Bato baza kote ya bino vérité, boza ko lapide bango. Alors, un grand nombre, ceux qui bokeli fait le talibino. Biso tozana eloko moko te akosala ya kotungula bino sali ya kobongolisa bino mutema menga na yebi eloko moko Bible yebisi biso ete na ba o nyonso bakoyoka bakondima bakozala sauver tangu yo yoki boyi kondima condamnation etali yo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Exhortation ya muke na passage auto sali pour na continuer thème na biso affaire ya mbongo na kati église. Tokoki ko zonga kaka na explication ya ba Noël te. Bokota na new Bokolanda na Bosani chaîne. Na New Soleil Bokolanda le frère Tangi a sali exhortation année passée par Maman Glody to sala yango toloba na bino na munoko nini peuple de Dieu bokoma libre. Nga naza toujours kobenda bino bandeko na biso ba diaspora matoy. Aussi longtemps vous allez encourager tous ces faux pasteurs. Oyo surtout bazo utaka Congo ba ya kosala ba bêtise na bango kuna. Eza souffrance na bino moko indirectement. Parce que tangu baza konyoko la bandeko na bino oyo baza awa na Congo. Mingi bino nde mutu boza ko soutenir bango na kolia na bango na mwa ba argent de poche. Bako piye bino kaka plus famille zolela parce que ba pasteur baza ko multiplier ba stratégie satanique diabolique surtout na entre guillemets fin de l'année oyo. Peuple de Dieu, veillez à 31 décembre eza satanique na Bible eza na fondement mon côté. Koyebisangate que non, tozoko katisa année à sika, il n'y a pas une année spéciale à la manière des hommes. Depo yambaye sokota déjà na année spéciale pour na yo eza année de grâce. Affiche yangwana bozomona Tony Silas ba précisa ki invité spécial. Bino pe na Londres bozwaki ya bino pe pillage spécial. Bozwaki ya bino pillage spécial et pas ya Tony Silas. Parce que bolingi ko élever batu na place ya Jésus-Christ de Nazareth. Yangwana pe bo élever mutu pe boko zwa pe pillage pe ya degré moko élevé, ya niveau moko élevé. Yo kiziami na soko zalaki penza papa ya solo. Fallait o condamner ba acte wana. Lelo yona ba journaliste ba quitter na rédaction pour que ba ya ko sala enquête médiatique sur entre guillemets homme de Dieu. C'est la honte. Na ba fausse prophétie o apesi wana. Ozoko simba peli bumu ya mwasi yangane sans pudeur, impudique. Bakosi yo pe couple, ondimi, obandiko beta ba prophétie. Oh, ba prophète ya kwanga na madesu. Ba chrétien lelo bozana besoin ya bambikudi. Voilà pourquoi bazako kosabino. Parole de Dieu oyo est révélée biso nyonso ba épître bolingi kotanga te. Bozana posa soki voici l'homme a kosi bino na offrande ya fermeture na ya ouverture bolobi amen. Nanjili awa soki mabundunoka babengisi na sepeka kuna ye akosi bino na bo badimi ya rachat bolobi amen. Gege malgré ba signe nyonso ya sorcellerie alakisi abetisi concert na $50 bolobi amen boye. Boza peuple ya ndenge nini. Toloba na munoko nini. Biso to sala par na biso. Bolinga biso te. Nous allons prêcher l'évangile, nous allons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Alors,
il est temps que bokola oye lobi atande ko pense mata jusqu'à quand bakobanda kopesa kabino kaka ba milik. Jusqu'à quand? Toza pe na posa toleka na makamususu ba enseignement oyo bandeko baza ko enseigner efani sabino na kondima bolingi te. Boza kaka tourner vers ba fable ba bêtise. Na bolingo na nzambe yango pe toza ko zonga toujours ko condamner ba bêtise wana pour que bozwa éclairage. Oh, bien-aimé, peuple congolais, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. J'ai pris pour mes frères na côté à Belgique, bino nyonso o bozali ko combattre vraiment combat ya malamu na défense et évangile, que l'onction divine soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Dénoncez bien comme il faut, enseignez bien comme il faut. Toujours croire que peuple yanzambe ba oyo baza yanzambe ba rolamuka. Ça fait tellement mal aujourd'hui. Batu ba commissaire net jour musuna bandeko landa pasteur Bondo oya remplaça le pasteur Jacques Vernon à la borne na utaki ceux qui inauguration église na bango moko na Bruxelles ceux qui wapi asa koloba vous avez des salutations voilà bandeko ya Belgique kuna et loko et sala ki nga passa lobby nazala ki ne sengotan na Monique bandeko baza kuna baza ko garder ADN ya communauté. Donc, boza fier au longwe Congo, ok, kokuta même fonctionnement rituel nabino kuna yangwana ne gloire nabino. Mais batu o bazako ya bazako tordre évangile bokangi munoko. Yangwana yo moko pe bakoma ko yembela yo, ba chantre ya nzambe ba komi ko yembela yo, ba joyeux anniversaire. Et loko yo tutikala ko mona ngote salama na vie ya Jacques Vernon. Yo pe olie osuki sango kaka wana ozwi lisusu lobi na dédié yango na mwasi na ngai. Dieu va vous juger, Dieu va vous juger. Gloire wana batebele ba mbongo na basima na bino bo komisi église nzambe lokola ba boutique na bino. C'est triste. Comment bo cotiser ba mbongo bo sombi lupango livré parcellaire ezala na kombo ya pasteur? Lelo yo mutu o aza temple ya Saint-Esprit na place parole véritable beta na mutema na yeba ministre de Dieu balobi non. Lata na yo ndengo lingi, langwa na yo ndengo lingi, kobuka na yo ndengo lingi, sala na yo nyonso ndengo lingi, yo yela biso kaka contribution ya sac ya sima totonga cimetière na biso. Oh, c'est triste, c'est vraiment triste. Paul alobiango y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ils sont nombreux. Ici à Kinshasa, les Kankenza, les Mukuna, jusqu'à quand tu vas répéter les mêmes noms? Boyebi bango déjà. Mais bo sala pe par nabino, bo sala par nabino. Tu le dis oui, to kosama ki pe mingi cette fois-ci, to fongo limité manabiso et pas à Jésus-Christ régner. Bobonde la bandaku. Bobonde la bandaku. Kiziamina yemoko c'est tout à fait normal à sala ndengona parce que awa nyokola ba serviteur de Dieu na triomphal. Asenga bango bo offrande po bonne la natina ba famille na bango. Cupide. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. To continue qui na thème na biso affaire yambon na kati église. To yebite des principes autopesa qui est simple. Mais comment toza na nouvelle alliance bazako zong sakabino lisusu na loi ya Moïse? Nzamba sungabino. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tolingaki to partager pendant quelques minutes na mo exhortation oyo Paul akomela gibiso et puis ko talisa misala mabe ya le faux pasteur oyo ayibaki na Londres oyo pe lelo azali poursuivi na justice. En tout cas, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez encouragés. Ce qui est sous Masia azongite to kutani lisusu prochainement to yebite na thème nini oyo nzambe akocha biso à cœur. Angleterre, nzambe apambola bino, Belgique, France, Australie, Canada, États-Unis, pourquoi pas toutes les provinces, il y a République démocratique du Congo, ngolu na nzambe kimia na ye ezala likolo na biso
toza ko croire ete tokolonga tokokota lola na ngolu toko achever course na ngolu parce que nzambe asalaki erreur te ya ko enrôler biso ba ouvrier ya dernière heure oyoyo église eza ko traverser. Vraiment tout le prédicateur de la bonne nouvelle, soyez grandement bénis. To garder mitema na biso, to koya na piège ya ennemi te, to mikitisa na makolo ya Yesu Masia atika kate ba oya ye. To participer na ba œuvre infructueuse ya ténèbres te, to condamner yango avec force. Atako ba retraiter biso to zangi amour, mais l'essentiel Yesu Masia a approuvé ba voix na biso. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.